Coucou, comme on a le ministre de la Vérité, nous présentons l'émission à Bino, Tolo Belaba Congolais. Le nom de Tolo Belaba Congolais, nous un peu sur la candidature, il y a un candidat au Bazoui, Papa Nabiso Vital Kamere, Papa Nabiso Jean-Pierre Bemba. Bato belé bazo tchaba commentaire bazo loba miyibi bakangamaki basali we. Bon, oyo ezali ngamoko na sens ndenga na moneli. On a Jean-Pierre Bemba so tokanisi bien, totali bien. Tangu azalaka nanu na ba province azoya malembe tia kitaki sasa. To monaka azalaka na ba Sudan malembe inde tiba kitaka kisasa. Na ndenge pe a komaki vice-président et tout et ndenge makamnyo so yoko salama ndenge ya so yoko kangama. So to lobi na sens ya stratégique militaire Jean-Pierre Bemba aza nomination mabete. Na stratégie militaire aza candidat ya bien au baponi pona a aider biso na Congo parce que Jean-Pierre Bemba aza mwana mboka de balobaka di père et di mère. Azate ke azali soki songolo pakala soki ndenge nini parce que Jean-Pierre Bemba na kala tanga banda koya to banda ko tala za otambola na moi a lire Mobutu na ndenga mabete na ndenge ya kota mabete mais azali koya vraiment zaki na décision na oya banda ko sala militairement to monaki vraiment la kisaki biso capacité parce que ndenga longwa ki malgré Joseph Kabila bloka ki banzela mais Jean-Pierre asala ki fort titi a kota Kinshasa na ba soda na ye. Donc, dans le sens de la stratégie militaire, à un candidat à Mabete. Oui, tu as dit que Akanga Maki. Bien sûr. Mais tant que tu as condamné Vital Kamere, tu as condamné Jean-Pierre Bemba. Et bon, bateau, dans la parti politique, va changer. Tu as condamné Bangote. Ba député, tu as monaka. Yemoko député, moi, je suis député, moi, je suis député. Bande Konanga. Si tu as critiqué, tu as un peu hypocrite. Et ça peut être Congolais, tu vas comme ça, bateau va changer à thé. Les lois qui na IDPS, l'objet a changé à comme koto, l'objet a changé à comme donc yé place union sur monaka, koto va su pouvoir mbanga ke ko s'enrôler kuna. So va moni que koto est simbité mbangu azongi côté oyo. Et ça j'ai ça mboka na biso, et là on dit tozo kamwa. Mboka na biso eza bongo. Mais eza biso moko nde mutu to kozwa décision ya. Est-ce que to ko continuer ka kozwa ka bateau kaka bazo changer ba place bazalaki bazo changer ba candidature na bango bazalaki a balongwe a baye côté oyo eza lire mboka na biso so to lobito boya Jean-Pierre Bemba ou bientôt silika to boya pe batu nyonso combien de ba bourgmestre o batu bazalaki kokende ba nomination batu bazalaka ko sala boyebi ke bourgmestre na sala le côté mais so ayeli bino ba polo ayeli bino ba loso ayana onka pour ce moment bo revoter. Au lieu de l'obaka, tous à la cara et en yoso, pour n'ani ba ponier nomination ma bé, moyibi, nanani nanana, tous à décision, tous à carte d'enrôlement, tous à décision totale à kaba, bilan ya bato avant total à temps où mutaza nominé ou bien mutazo salaboui, mutazo salaboui. Congolais ou colonie n'y a pas courage à la marche de tout le monde à bambo comme sous. Total à bande qu'on a biso à Sénégalais, basta la marche. Total bande ko na biso ivoirien soka lobi marche boye loko bako bima ebele na balabala OK ezali impossible même na militaire ba policier na bango ba bloquer bango mais total biso na Congo ba te ebele tozala kaka to lingité oponi pourquoi tant ba to ça la marche contre boye to bima belete parce que ceux qui t'ont eu décision réellement to réagir ne bambo comme sous se réagissaka tant ba boyaka eloko okomona bako bima ebele parce que ba boy eloko wana mais biso mona l'air mususu 100 personnes ba bimi l'air mususu ka 200 personnes ba bimi ba misu nyonso yoka na nga bima na bima na nga te mboka ngo e changer na ngote biso moko to ponosaka maloba mabe na mboka na biso biso moko to supportaka bato bazonyoko la biso so ba yeli susu ba pesi biso ba polo tango koma tango ya ba vote candidature bandi bangwana ba yeli susu banjo sakana milimo na biso viens na ngai ya solo la ka bien viens na Congolais to zaka na mentalité so viens na solo la bien akabelo mwa chweke alobi kendo voter nga petit na nga o kendo voter là on soit pesi yo 10 000 francs là mususu ya 15 000 francs mbangu ya noke ko voter mutu ezande biso population sikoyo tano zo ba population na mitie na kati biso population photo yeba ko zwaka décision
tozwa décision toloba ok bilan ya muto esalaki nini muto est-ce que c'est nécessaire attaque beli so apola tape boli na bino yaya boli eza mbonga Congo so apesi bino 10 000 francs oli mokeno ko voter soki tozomona bato bazo changer te batata basaka na tanga mobutu yaya ti lelo bazalaka kaka baona nu ba vieillir makasi te alongwe koto akomi koto alongwe koto akoti koto alongwe koto kuna baluki koto alongwe koto azaki na PPRD alongwe akoti union sacrée combien de bato bakoti union sacrée biso mo so tozotala bato bakoti union sacrée olobi mais dis donc c'est quoi ça même visage ezo se répéter ba président nyonso ba na ko bato bazalaka batika raté so batiki ba remplacer bango banana bango jeunesse c'est tellement eza moment ya jeunesse eza moment ya biso le tolobaka so balobi marche toyokola kobimaka bandeko na ngai so balobi eloko boye bandeko na ngai bazolakisa biso toza na combien de journalistes oyo balobaka baotalisa biso vraiment basali investigation baye bazotalisa biso IGF aza wana alakisi bamiyibi baya banani bayebaki banini basali banani basali mais est-ce que congolais oza na conscience ya kotelema ya kotika est-ce que conscience ne zo fonctionner le baquet non trop c'est trop donc tika bato bando sala ba n'importe quoi te il faut te changer il faut te jouer décision jeunesse congolais téléma jeunesse congolais kota na kati ya politique so ba jeune ba bandi ko kota ebele et ko aider batato ba kende batata na baza batao na pension bake bavandi bazaka ala musu bakope so conseil so zanga mo eloko moko muketo lo bateke baza 100% mabe mabe baza ba miyibi mais baza pe na mo ba mayele o bakoyi ko aider génération asika ba papa na ba bata ko ta retraite mais ceux qui bazo continuer ti lelo pour ba comprendre faiblesse ya congolais ba ebi faiblesse na biso ba congolais ndenge tozalaka lokola ba ebi faiblesse na biso ba utilisaka faiblesse na biso pour na ko manipuler biso pour bazonga kaka alongwe koto ake koto union lelo baza union sacrée mukolo président Tshisekedi Félix azala sous présidente okomona bango ndenge bakobongwama bakepa mutu mususu o bamoni ke ma ezochola kuna na ozwa mbongo bando changer ba langage babosani ke tango bango bazalaki na pouvoir basala ke lokote boko ko finga président Fachi to fingi président même mboka na biso ezaka ba même bilongi ezo bakisama bache o mabe balongoli o mabe okotuna bwe asalaka na jekami okotuna bwe asalaka esika bwe maya sikezo kota te makila ya sikezo kota te changement ko ya ndengeni pour Congo na biso échanger réellement même ba loi o bachango ozo comprendre que ba loi moko boye o ezo cha bakal ezo freiner biso moko to avancer tobika kofinga oh ba mindele mundela pekisaka biso to bongisa mboka na biso te mundela zali na posa koyiba na ye ba biloko ya yibaka ma pekisaka congolais te ke tonga mboka na yo est-ce que colonisation ezaka kati lelo po congolais atonga nzela te à faire avancer to bien linga mboka nete faut ya nani ya congolais moko congolais afeneya azaka so ba pesi pouvoir mutu nezo kanisa kaka il faut na zwa pe bango ba yiba kinga pe faut na zwa na bongisa famille na ngai tata bomona na cité tende ba konzi wana ba place eza nango ba koto soko kiti bando kita ba mekao banini bando kita ba kote wana ba place eza me balingaka te bango nyonso ba balaka tu kwa ma campagne ko botola banda kwa batu ko kende boye ko sala boye mentalité bato bana mentalité ya ko changer te ou ça makambu différente batandonga na so che bango na ba pouvoir opesi bango ba poste elo ni ba sala la ba congolais le côté ba ko sala la congolais le côté pour ba yepo na poche na bango mais lokola biso moko ba congolais to yebi batu na biso nde bazalaka to zo comprendre ba bilongiana ezo zonga kaka to sala ndenge nini to kozwa décision to lobi banda lelo atapia kango le kingo pesinga 10 000 francs na kolia na ya liango na ko ya mbongo wa Congo. Ah oui, après si on so liango na Congo mais ko voter te. Faut to koma mayele. To bazoba quand même te. To zo bazoba te. Bande ko na ngai conseil nga na ko pesa. To yé ko la ko fungola misu. To yé ko la ba jeunesse, na so ko encourager jeunesse. Yeba ko kota ko yé ko la ko étudier yaya. O étudier, o comprendre, lobby, ok, biso ba jeunesse peut to bando cha ba candidature rebelle. So ba jeunesse bandu ko cha candidature rebelle.
jeunesse pe bandi kokota bandi ko kokoma ebele tozali ebele na kati ya Congo yaya soki congolais vraiment réellement azui décision que ba congolais ba bimana bala poto boye loko songolo tolobi majorité ya congolais bima ba policier ba koka biso te ba kokoka ko freiner te toza ebele population azali ebele mais tosala kango te mais tokotala na Sénégal batomboki batu babimi tokotala kuna Liban batu batomboki babimi tokotala na Israël batu batomboki président Israël asaki erreur asala keloko moko na bosani c'était quoi batelemeli ye moko atiki yango po batelemeli majorité mais biso na Congo so balobi marche po makamuke so ba beloko boy nana kende ngana ukende na ngate yaya na comportement ya boy na caractère ya boy na kokende na ngate na usala na ngate sia boy mbonga bonga ndenge lelo sikoto osilika ba nommer Jean-Pierre Bemba pona nini stratégiquement militaire ça va Jean-Pierre Bemba asa candidat malamu mena mboka na biso ba miyibi ba ibara na bango ba bimara bazora ba poste sika eloni ya sika tozokama ngaku na mona loka okamwa te parce que zali comportement ya biso donc pona ngai congolais nde yekola ko telema jeunesse telema jeunesse yeba ke futur a lobby ezayo mais soko zo yeba to zo kanisaka viona solo la bien viena nga manipuler au cœur revoter tango revoter asala lieu le côté obandi kolela mais soki ba jeunesse o mutu e fonctionnaka bazana amour ya Congo bazalaki ebele bazaki pembe na président Fachi mais lelo tonga to mona changement makasi président et moi akosa musala nya sote mais to moni quand même bato bazaki liboso alongoli bango a changer et tout eza biso ba jeunesse ba komi ko fungola miso ba jeunesse amboka musu ba koma fungola miso biso pe na Congo to fungola miso au lieu to silikaka kaka to finga ka to sala ba émission to zoloba to zo courage prendre courage ya ko dénoncer to prendre courage ya ko bimana balabala to lobi o eza mboka na biso to to afitira Congo ba papa o na ba mama o basaleli biso lo côté loka basaleli biso lo côté biso pe ba jeunesse to kota na ba parti politique to mema ba idée na biso to telema to comme majorité soki jeunesse o muto ezo fonctionner azana esprit ya moyibité mais azana esprit na lingi mboka na nga échanger na lingi mboka na nga pe e comme na liberté ya koloba démocratie réellement ekota na kati ya Congo bande ko nanga tomona changement makasi comme na nga chaîne ministre de la vérité na présentaka émission na bino to lobela ba congolais to kutana à la prochaine bye bye.